MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbate bandeko babolingo, certainement vous allez très bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. La mifa na ebike bozo zelebele lelo mokolo na yenga oto beta la masolo ya basantu bandeko babolingo na suiva feedback ya lobby ya hier Saint-Valentin tombé samedi. Bandeko babolingo bino boyebi nzembo eza na actualité, nzembo eza na top. Doso tolobi totala hit parade awa to beta nzembo eningisi etumbi Zaire number 1 eza nzembo ya dans ma tête ya l'homme de Dieu ya Momo Pastor Moïse Mbiye. Dona miniti oyo nzembo oyo ekangi ndenge yangi ya malubaka ekangi do elie na ba vautour elie ba nzembo ya bao basongolo bapakala mission gospel mission chrétien na bimisi nzembo elekina ya ba musicien mokili bandeko babolingo bayebisi ngai gardien du temple lobby na ba boîte de nuit opesi mbwa boy putulo e mati makale tikali nini dans ma tête nde dans ma tête, dans ma tête nde dans ma tête, dans ma tête. Balukie Kisasa Mobimba bakutie dans mon cœur. Balukie Abidjan Mobimba bakutie dans mon cœur, dans mon cœur. Balukie Angleterre Mobimba bakutie dans mon cœur, dans mon cœur. Tango tango koto hidemo ko elingana mo boum boum boum. Bandeko babolingo babisinga la mama na kata boîte de nuit. Tant encore comme kaka idée yeli na moto. Mais il faut mona basi mususu ba yekuna sans kalbar veut dire ta clé qui tourne ba o lo tampata ba kena loko tampata ba o ya marteau piqueur ba kena marteau piqueur ba o ya Andromaque ndenge la gardienne du temple Ngansave bana boli otara mokila batute tolo banini biso otara mbaina makila veut dire balobi na ndenga ba pigment to vandela yango to sepelisa ngo moto epeli na ba boîte de nuit na ba boire na ba bar bandeko na ba terrasse dans mon cœur dans mon cœur na lobi juste une question motuni alisa c'était o bino ba ko boya ko yebisa ke non botika ko juger pasteur nzembo wana eza ya nzambe te eza ya ba moure eza ya ba couple yango kasi ba couple ba sepelisa yango ti ba sakani nango na ba boîte ba sakani nango na ba bar ba sakani nango. Ma question est celle-ci la Bible dit derrière toute chose il y a un esprit. Na simanzembo yo molimo nini eza kuna tozalaka na ba tendance mibale tozalaka na 2 mètres ya gauche to ya droite bino bo répondre ngai nga na oloba te so eza molimo nzambe donc c'est l'esprit de Dieu mutu eza kotinda batu na ba dépravation to pe na mambo bakosala nzembo kotinda batu na mamba salité nzembo kotinda batu babeta etutana. Et à quelle question? La famille nana ebi nzembo nzambe etindaka na baneko loba bandeko nana ebi nzembo oyo eza animé na molimo na nzambe etindaka batu baluka nzambe to pe batinda batu baoka posa nzambe parce nzembo kotinda batu na nzotologie eza animé na molimo nini eza ka question ezaka motuna c'est votre oseka et ça a passé en même temps parce que confusion totale toujours ba chuchoter qu'est-ce qui se passe nini koleka
bokompare nzembo oyo na babenga yango nini na nzembo ya libala pasta yemba ezaka nini kombo nango nini oyo Eliana alobai bayembelaki yango ye esunga na ye epai na yo na ye nga moko te toyebi nzembo wana motema elingi ye kasi nayebi aza na bafaiblesse qui me fait mal au cou qui me fait mal au cœur nasengi osala ye ngolu esika bandaki kokweya ekoma point fort na ye motema elingi ye voila ye oyo bolingo na ngai ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngai ye oyo kobomba esili ye oyo ata bapasi ye oyo elamba yango oyo bandeko nzembo oyo ezala prière mobimba ya nzembo libala mais eza prière donc quelque part malgré nzembo libala epusa bato pembeni ya nkolo oui parce que ekozala sujet to pe ka ya mutu moko songolo oyo ta mosusu aza perdi mwasi oyo nalingi ye mais na chrétien mais lolenge na ye to mpe mobali oyo ma partir ya nzembo ya ye oyo boyebi teke ekopusa moto poeza na pembeni ya nzambe vous ne savez pas nzembo ezala prière mobimba fami kokoko moto bomoni mpe nawa ye moto aganye match oyo losambo efuti mpe ngai ye nalingi bino ye mpe nalingi ye mingi aza motuya mpo nanga bosambela toumele bandeko nzembo eza tellement profond ke bokokompare yango na nzembo oyo te ntango okoti awa okoti wapi bato bazotuna bazolinga bayeba ide oyo eye ide nini bato balobi eza ida magoda parce que nzembo ozotina bato babeta magoda nayebi te tozala bato sont des gens tozala bantu sont des gens to réfléchir bokokompare na nzembo wana te banzembo nyonso oyo toyokaka mpe toyebi ya bamabala mbuta yemba nzembo ya titre yango ezaka ni nzembo bato balinga yango mingi fiancé ya liboso en tout cas il m'a déci mwasi mosusu yo kobala nzo banzembo wana eza banzembo mabala me ya banzembo eza bamessage na kati sikoyo nzembo nga nazotuna ya bacouple tondimi mpo bino bolobiki te eza ya nzambe te eza mpona bamari eza ya bacouple ok tondimi message eza nini na kati ya nzembo ntango okoti awa ide moko qui tourne message ezali nini na kati ya nzembo oyo qu'est-ce que les gens doivent retenir bino bato bokokumisa nzembo bolobi ke non nzembo eza na problème ok d'accord to retenir nini na nzembo nde question nga na ekotuna mpo nzembo ekomi kobetama na babar nga nayebi ke moto na nzambe nyonso asalaka ezo engage nzambe et le fait que molimo na nzambe eza na nsima eloko oyo nga na osala du coup il faut etya bato masumu to bato mabe mal à l'aise en tout cas nayebi te à moins que peut-être na se tromper mais nzembo oyo ekopusa bato na lisumu na mituna molimo nini eza na nsima na yango ezaka question banzembo mabala ebetamaka ebele eyembamaka ebele toyokaka eza ebele na mwa omensionne nyonso eza te kunelanga na deni nzambe yakeli yada bandeko babolingo boyebisanga nano banzembo wana boyebisanga nzembo nini yango ya libala oyo toyoka na basango ya frère songolo ayembi to sere pakala bato bakokende koyemba kobina ngo na babar na baboîte de nuit babetaka etutana chite-moi te boyebisanga nano tosolola nana mposa tosolola te tozojuge te tosala analyse ata mpe tojuge l'homme spirituel juge de tout dit la Bible eza par rapport parce que tokogobeka nyonso te Bible ezoloba bachrétien ya bere babandaki koverifie baécriture par rapport à mamo bango banda koyoka yango na nga personnellement nazolinga nayeba s'il faut tozwa nzembo to accepte yango tondema yango tosalela yango message eza nini parce que nga en tout cas nazomona te Roger Baraza na raison
alobi likambo ya message ya alobi ésotérique na subliminal. Apparemment ça a raison parce que nga en tout cas na mona na bonzambe na kati kuna teo bino bato bozolo ba kino ezaya pona nzambe te. Bon, je sais pas si vous êtes des chrétiens ou des païens parce que mosala nzambe tout ce qu'il fait nzambe fois a impliqué na kati. En tout cas franchement je suis désolé. Mbote bandeko ba bolingo lelo moko na yenga to ko bala basolo ba santu nzambe c'était prévu na banda dossier yenga na tongo tanga na banda on soir. Donc c'était pour venir ça 5 vidéos na tongo, 5 vidéos na midi na après-midi, 5 vidéos na soir. Donc 15 vidéos ya ba santu pour ba dossier zali na ne fungwa mite. Ba malheureusement ngonga la mifa beaucoup dans la belle biche. Bon, ça le constat que la gardienne du temple à Zongela, nako taka, nako péto ma du jour au jour. Bozo wana sango la bellebiche.com. Beaucoup dans la bellebiche.com. Ba boucle de reo il y a la bellebiche.com. Na l'accepte no ba produit non. Un instant. Bande rebelle ba tuninga ba sengi, ba tuni o combien. Pour nous hotelisa mino à la gardienne du temple, mino la coach la grande. Et bon, si vous avez la possibilité au côté à la bellebiche.com, contactez-moi. Nana ko c'est la bino commande, hein? Voilà, au plan hotelisa mino oh mikolo makonange komi peto moko mwana l'action makolo zate chef au fâché. Asina l'accent makolo une fois TikTok chef a fasha. Oyo ko ça va ikaya makolo ba mabiata ba nini. Ya rolong la stress zapi. Donc ya olingo peto ama kota na la bellebiche.com. Et wana site na e okuta ba produit ndenge na ndenge eza tellement belé. Et bah à toilette bah tous en besoin micro nyonso et olingo ovimbisa moi sima ozoba okende Turquie sinon te okufa effectivement fonga ya opola kota na belle biche bakola ya ovimbisa fonga ezali ya bien sur la tient au sans trace so père abeti moi mbata bo sentir que dendi donc normal donc kuna ya tout kota na bellebiche.com okuta ba parfum ba bureau belé ya ndenge na ndenge otozala na besoin mikonyo surtout pona olocha moi bopeto moi sembe na nzoto Saint Valentin oto lega lobby baninga ba sale ba commande na sexa bino boza na 6 na vidéo sinon te na wala lisali solo na 6 na vidéo oyo ya ba santo bon na beta non comme na sina na sango ka mukuse bon na beta lisolo ya ba santo na vidéo mususu on a chiteka na 2 minutes parce que comme na sina koti masolo ya la belle bicha sinon te onction diminuer na émission na vidéo na la salle onction kita Saint Valentin za lobby la gardienne du temple où mais la botu na nini botu na nini botu na nini botu na nini lobby de Saint Valentin baninga ba sele ba commande semaine passée yo zo vendre la marque viens à moi beginga atuninga petite sœur café ezali na bivé ezali olingi oza besoin café habité nana moko na bomba pour na samedi pour na Saint Valentin abitika ba lobi deux fois te de lobi fête na fête ngabi OK abi samedi fête na fête ngabi OK c'est bon abi na abi obi ke ne ezaboy de week-end biso ezala mama robi mezala suite dona mère na palais abi d'habitude ba Saint Valentin za dame so bokei ba organiser wana ba Saint Valentin ba organiser ba fête na Londres ezalaki abi avant ezalaki ora bokei kuna boyebe ta tour mais toi on a besoin de soutien abi na ngai ndeza bo chaque week-end il y a un temps pour tout dire la Bible bino boyebi poto mboka kayu mboka lukambongo mboka ya cascade abi ba weekdays ezala moi difficile mais week-end
Abi samedi na dimanche nanda vous allez la fête ngabi. Ah mais c'est bien. Ça fait partie de la vie hein, ma commis même la Bible reconnaît que ma goda ne tombera jamais. Abi nanga chaque samedi. Match bandara 2 heures. To chité 4 heures to lali. To lali 4 heures et puis to la mouille 9 heures. Abi wana ba petit ba concentré na salon ba obeta ba PlayStation. Samedi weekend ba o relaxer. Wana to kangi ba téléphone. Na gangi bona ne. Abi coach to kangi ba téléphone. Kisasa atabu bengi. Wato isasa mwa. Sikoka kisasa mo devenga mo masa. Abikin atabu bengi bozo mo te switch off. Abi 9h ti 12h to 13h. Abi moto na moto mataki taike yezonye manga abi très bien bravo. Na tuni feedback pour na feedback hein. Abi na café kitoko. Abi na bena ngondo. Abi te bendezela nano. Na omna 26 ngabi na gangi ngabi vie 26 ya nini abi au bon seko. Assumé on déjà 2 fois tant assumé on doit liboso. Ah savez. Ngala zote ka benda ngondo pona bat bazana na ba anomalie je crois bato bolandaranga na zalaka clair. Yana bato belé bana ba nkokoso bana ba problème. Na kokola na croissance et c'est compliqué et ngondo se développer bien te. À part yango ba misusu maladie kon sangono neti na zo deka ba papa moko ebisinga no coach secret tungisa ngai nzoto bende ningana ki en tout cas na perdaki bopikiliki na perdaki ki mobali ngondo koti na koma mpose alela ipenza na prier na e na ebisi non meka ba produit benda ngondo en tout cas il était satisfait sepel makasi avant na pesa témoignage na yena 600 na ya tonton na biso donc bato bakaya bongo mutu mususu pe azui chance na ya ozana ngo ya munene te to pe ya mulai te dia ba réseau songolo pakala je sais pas trop mais ce qui est vrai tata mukola ozana 12 cm te to yokana 12 cm za bata ya baba na ba 13 ans ya ba 12 ans donc so ozana 12 14 il faut on recommandera somba et ben la ta moi 16 mois 17 ça va. Mais ba congolais le rôle bazalaka ba descendre à Santo Thomas ba msu bazo somba on a tembe neti azai na 19 na ye mais ote faut bendana en fait non on dirait azai na 19 c'était tant azai somba ya liboso bon elo moi bongo et matisa ke mo ndambo comme so na ba 19 et demi soki ayo somba mi bale bandeko abi na ngote comme 26 ngabi vie 26 mabete mère abi azo le lango encore la femme congolaise na habité ba basa ba congolaise ba uta wapi ote kanga matoi atambule zo beta coach matoi kanga abi mère azo le lango ma B26 wana abi bon 26 azo sepela bozana boyambi hein de bino bo envie aka banzeta mabuko na film bato mitakala na mi sisa ya nzeta mbila ya osombela papa benda ngondo ya somba café pour la bopikiliki. Il n'y a pas de péché si vous êtes marié. Le problème avec vous, lorsqu'on parle de la sexualité, vous avez subi l'oignon de bozarana likolo. Bangelou tu babandona pour celle quoi bilenge soupe. C'est écrit dans la Bible. Mais frère Antoine a eu passage dans la Bible. Ouais, mbaboye barate. Donc même lui, il lit la Bible plus que vous. Et bozo prétendre rozala ba Christ. Vous quand va commentaire ba ko finga. Nzoka neso bolandeli. Bato mabe kutu bango na bato masumu kutu bango wana bindumbiste bango wana ngana ko lendisa ba marié et c'est recommandé science est recommandé ba couple o baningana souvent babelara rarement difficilement c'est bien pour la santé awa elo moya illégal tu ali sumo ezate na mamna zolo OK na lo ba pena ba code sans aussi ma sensibilité à bato ngana za
mère Makato c'était na coach Ben o batanga biloko na bakombo malgré bat balanda bango toujours. Moi c'est la pudeur. Le retenu. Voilà, c'est ça donc somba café somba bendangondo vidéo ici là on peut se nous battre moi Jacques Kafu abina grande dame bon mais 600 etambila bendangondo esa bon à part ko allonger ko vimbisa 600 etambila ya kusana te à suivre. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yoto komine la santu Lise kwa na yoto komine balongi Zambe na ngoya olatike mo vandina mo santu
ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo basekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo